Bonjour, bonjour. Mbote na balandinyo sa Cléboa. Mbote na yope mon boss de la nation. Na pesi sou mbote belé na garçon sexy Herman. Le londe toza bonakiti sur terrain na ma campagne na direction aller verte na yo mona tade. Il est vraiment en pleine répétition. Est-ce que Alongwe déjà pas Vienne ou soit Zakak? Bonjour Tade. Bonjour Maïlor. Boni. Ouais, ça va très bien. Bah Saoudi hein. Dans Nzamba ça la grâce quand même. Na mwi kan Nzamba ça la pas no pe mabunze yeli susu. Na moni pe ka ta ils ont mérité mais tous a bien tu es toujours belle. C'est que Nzamba ça la partout. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Boni na vieux na yongi ama de la forêt. Boni masolo kuna. Ouais, ex-patron il va bien, président. Oh, ex. Ouais, ex. Pour ton information, peut-être que tu as moins retard. J'ai déjà annoncé à tous les mélomanes, à tous les fans, il y a fanatique à Tade de Montchikil, fanatique à Oyenga Musique à Maison Mère, on a annoncé que déjà Kalaké na longwa déjà. Et ça que tu n'es que tu sois actualité. Donc on a pas si batouatika la kuna bonne son mot. Donc mingi na longwa. So elo ni celle qui yo longwa ramba. Po yo vraiment daki ma fils à papa hein. Fils vraiment ya wera vraiment so wera tata la tabi non Tade na ngazawana. Donc elo ni celle qui mbala moko diko longwa maman. Quand on dit fils, pour que fils nous a évolué, il faut quoi? Moi non attends classe bien après azwanda kuna bala pa bota. Ndemo malamu ngwana. Il a dit que fruit malamu. Ataki nanda kwa papa akoli abimi pa boti abali mbuma. Donc nzete botara mbuma. Donc nabandi ko bota mbuma. Donc fruit malamu fils à papa. Soit kende ba bengana ki yo yango sa boy. Ba bengana ki ubera yo moko volonté na yo tiki lettre de démission ou bien ba bengana ki to bien yo moko bina na koli, nda il faut na bali il faut na bota. Dans Milor, on a écouté yo sur le larayo que tu corolo batu na ta question te ba bengana ngai. Parce que je sais de quelle famille que tu sortes. Vous comprenez? Au cours de la question bonté. Ba bengana Tade c'est difficile. So qui na lettre d'émission, na kota na lettre traité. Donc rien à voir. Makamuto zo kende bien, ndenge na sina longwa na annonce pe toza bien, to kuta na rapena ba frère to pesa na rambote. Mingi annonce za disque na biso. Oh, tu as épée. Épée n'a pas comme nanu. Hein? Alors, moi, tu es en pleine répétition, place qu'on a répété. Dans la répété, on a ma campagne à l'Evert, na siège à répétition. Oh, bah, tout bas, la logo, bah, juste mon diabantou. Bah, tout le monde vérité, moi, ma banangola, tout, bazola, nanu, les amis de Tade de Montikile, nangola, Barnomi, Coco, bah, Christelle Niaou, Baza Bene Belé, donc, bah, Gladys Tambembo, Baraf Liongo, donc, bah, DJ Stuga, bah, Baza Pena, et à côté, tellement makasi, pour na marambo, na nengangola, wana, donc. Si tu as des gens qui ont un orchestre, des musiciens qui ont et ça, où c'est que déjà tu t'es préparé bien avant, et que non, pas bien, ou pas papa, déjà, où c'est que directement tu te démissionnes, au sein de l'orchestre parce que les musiciens belé, Marcus Nanga. Tu sais quoi? Makamoto ou la nécromancie peut comme à la métaphysique. Vous comprenez? Et outil na molili pour y aboyer donc et bandaki préparation à molimo titan to komi le kola batbana confiance na biso ba omoni comment ce que makambango tozo gérer lango bazo ya na bango tant va y a mon mamba bien en tout cas na bi que yondo tu travailles déjà par mamba presse tu travailles déjà aussi quelque part sozo ça ba garder fou aux autres comprendre tout ça déjà bon ça makambo malin to beta pena ma solo orchestre le moment viendra le moment opportun pour l'instant. Nous attendons à présenter ma mission parce que nous comme si bango nyonso ya ngaité nazo kozwa kaka kozwa mukoro na ko trier nabité to tika liboye ndé mukoro na présenter bango na télé mais jusqu'à présent nazo recruter kaka préparation ezali na ngoto to salika juste 3 semaines na préparation ba banda annonce na longwa kuinge mukolo ya indépendance le 30 juin ndé mukoro na zo rappel indépendance tanga. Donc tilelo donc ezaka yo moté aux alétonné parce que même na poto mon abana tout ya Dijon ba alibola bazoka moi ba tutu ba donc ba papingolo ba Willy Moucheni ko damboga mukonza Dijon ba tutu bazawana ba zoka moi yango fort ba tonton Jagger ba Midondi ba Jean-Marc Abunda ba Gloire Ntsai donc ba Trésor Kandol ba tutu bazoka moi mambo mais aussi tu as
ya masuwa ozoto otambola ba commanda baza ebele bazo mema ba ya ombo yo ozomona ba CG Kibokoti ba DMC Kibokoti ba Gelor Bibi ba directeur Doré ba Glody donc même moral mo na sima omona on a ba mettre l'embrek Milor ozolo ba souste na yo Tade siko en fait on a besoin ya combien ba musicien base de la combien pas la moni kuna ba ebele na mo kuna nombre compter bangote ba ebele en fait yo ko trier combien de musiciens peu orchestre no pe sango komboni. Pour l'instant, dans ton petit comboté, tout viendra mollo mollo. C'est avec le temps, notre tala. Oui, bien, nous sommes tous à la makambo. Au moni, sur le talinzam, babenga ba kombo msusu Yoshua Machia, Elohim, El Shaddai. Et ça par rapport à l'événement où yazo sela. Orchestre nangé ba ozora ba kombo chaque. Donc et ça l'événement mon orchestre comme il aime msusu. Ah les archanges. Et ça qui dit mon robot et comme les ceux qui les voient du ciel. Et ça li mongo nini bo. Donc c'est l'homme événement parce que bilo faut se métamorphose et ko vanda ka beauté pour parce que les orchestres nangay. On peut ça combo moko bango savez que oui orchestre o ya Tade babenga combo boy. Pour l'instant, orchestre Tade c'est Tade de Montikil. Nga Tade. Si ko ba mission de bazo bimakati nanga, tant to pe sa forme wana, combo ke bimati. To pe sa combo. Na weli ko pe sa combo boité parce que disque ndenge ya na makambo et puis vous êtes prêt non te pour na pe sa combo c'est tout. So na zo le. So zo zela ba lukelo vu que na moni ba vione belé ba combo na ebite ba yelo ba combo yo mo vandira bobika pona oponi combo chi. Te biso to sala ka makambo bongo te. Biso to zabatu oyo makambo fait dans la dissertation na vie na biso et bandanga na introduction développement na conclusion. Donc introduction to yebi ke to solo la ki yango. Parce que combo photo trier to ko chaka combo te ezalaka bo yango pesi mona msu mambweni problème o pesi mona msu ma passer problème biso tozo pesa ka mambo ezo route inspiration tinzamba lo ba David l'homme selon mon cœur a santanini pour na pesa orchestre na combo nini combien d'orchestre za na ba combo parce que na ko talelo ni ba osala oyo na bate motenga miko na zo mi benga San Pedro pourquoi so à part Tade de Montikil le benga na combo nini le roi de la forêt benga pe machamo cantique des cantiques. Oh, le roi de la forêt benganga pe machamo cantique des cantiques panza pasola badadi mavungu ba yebi makambo na zoloba o comprendre makambo na zoloba na yebi ke ba fabuso mbolo ba yebi makambo oyo bana minza tu ba pichu jembo ba tutu donc makambo tu ba tutu ba yebi ba kombo na tangi mais sur le on a incarné kombo à San Pedro parce que ça y moko Saint Pierre na ndenga musique tant que père habité yo San Pedro faut incarner makambo musique nanga yonde oko hériter makambo parce que makambo na osale outil dans le néanté za makambo na biso tozana na ndako nebino so papa mna dagi directeur biso papa mna dagi musicien biso musique ne ba guitare za pa na biso nebino za na ba kaye ba big ba livre biso tozana ba guitare tozana ba nini donc o makambo za pa na biso donc so na osala ngo ezate ka pona mbongo na osala ngo po ezala na d'abord bien bato ba mona l'art de communication d'une manière agréable à l'oreille bato ba mona peut-être que o azo sala ngo aza musicien akoli na makambo na bi passe ba valeur ba papa ba musicien na bi valeur ya respect ya boulot tozo sala po bato so bazo ngo moni ba joueur bazo ba bi akisi ba sila rapide hein yo soli ngolo ba ke bela ba musicien na moni ebela bato nazo mona liboso na nga eloko ezate kata nzambe mais ngana na moto aleki ya bakisi za na nzambe nde ngana na ye ngana ta pena na makambo oyo moto aleki makambo ya makambo so makambo na biso eza pasi mamu na biso to sala eza pasi na nini yo ko linga mninga ndo milingaka ko linga mninga ndo milingaka biso pe po balinga biso za pasi parce que bato balinga so na solo na bi ke neto to kendele bo bato ba motu to za toujours na même moral bo comprendre nzani to leka na ba eza fête bino ne bo pe sa place to vanda donc ba makambo to 8 ans ya ko incarner soto ye lelo to loba poto yebi ke beternote bato misu pe ba ondimate mais o ya ocha à comprendre. Siko Tade na nini album no comme na titre ya nini on ezani peut na combien de chansons na 4 peut combien de génériques ils en ont 3 plans 3 titres moto lancé ils en a générique moko comme on a nanu au moins que nanu eto ça l'émission nanu pe na volonté nanu longwe pe na ndako na bino nanu eto vandi au tali mon rêve nanu to vandi au moins il pense to répéter gaire mais c'est bizarre autant au kata ba matiti ezate biso tout doit concentrer au tozomona o
bolandaka mutu moko na ba oyo mais wala psima loba na yo loba na yo pe ba koyebisa na bango yo loba kombo ya titre na yo ya nini eza combien et bongo générique combien et bimakan c'est yo linga bongo te olinga no bongo te nde naza boyo linga bongo te mais bino nyonso so botiki mandefu vu que fallait atiki mandefu ebele boyo yango bino so olandi te eloko linga loba yango wana oye Moïse otafima Moïse Abraham bato basambela nzambe babi valeur à mandefu na valeur à kovo c'est biblique. Dame soum so tika en esthétique. Moi je n'ai jamais fait maramba boy. En plus naza suivi c'était. Batum so mona fo ba ya pe ba ya na bango ba ya otanga. Ba ya otanga to otangisa bango mambo ba nango posa. Parce to sala ngona ndenge na bete parce que ne mambo ekende ba ya otanga ba comprendre que te pas so la zanani. Ba ya maleme to so valeur à kovo to la so valeur à mandefu. Po to tika to ebi valeur. Au moins tenga tiki kovo te na tiki mandefu na suki. Faut pour nat otika kovoto mandefu na mutatika mandefu na sugi pana biso na zana seje na sa ya akatane kovo mwana mai so akati eza na normal les amuto na tazo mamne na ndenge na to landa batute mandefu nga na amuta mandefu so na tiki yango parce que tant okatango eza te eza na ba prière mamboze belé ota na kati tozo pour incarner ma solo bat ba mona musique l'art de communication d'une manière agréable à l'oreille batu babina babeta parce que tu es na sima batu siko to na sima moto te to laksa o biso to na capable na kutene na ba massa nga ya wenge musique à maison mère to zaki bien en tout cas merci moto sur le roi de la forêt na santé disque zo beta donc et les capena bien quand yo moko na tuni question c'est pour quand déjà parce qu'on met déjà ba préparation déjà c'est pour le mois d'août là mois d'août mais moi doute parce que bah musicien non au trier bango parce que moi doute on ba on sonner basé belé bongo ndongo ça na bon bendeni tu vois meilleure face question en wana triage yango ya par rapport à quoi toko za le belé bango me bako za le belé mais pour batenga mabako tenga mamutu ya moko te bako kende pe ata babi biso na soto tourner mitu muto a tourner nzela moko za te na ba seconde na ba heure batu na ndenge na bango na o baza wana na nombre baza eza na ba o ba opona na ba o pe to mona ba opela oba opela baza oba opela pete baza ope toza na posa to pelisa bango bazali o to moni ke bako za la pete bazate donc ba oba toyemba ba yembi na disque déjà batikali ope to bate bazala bana ba force mo bazo bina bien tout triage ngwana ozo ka te baningo tamsi bango ba moyi apo kaboy na bango ka bongo toza batu tozo betsa batu musique a pas cité musique a mutema malamu parce que biso musique na biso musique a komikitisa biso toza na d'abord serviteur na bango nga fona servir bango après tout na bango ba servir ngai. Est-ce que ba okozo wana ba ozape payer chaque fin du mois ou bien ça te zaka mona mayo monique mikolo mbongo ezana nuté donc to bunda kaka mais est-ce que oza payer chaque fin du mois mutana caché chaque fin du mois na bando plus bien $50 est-ce que ça bon ou bien ça zaka yaka kaka oyemba imbaka na ebisaki yo biso a to sala makamu na biso bien donc a za entreprise toza na hiérarchie donc ne tozo sala makamu na biso tozo sala de façon que to kabola ata $30 parce que toyebi mambo to sala na mambo to loba toyebi valeur amuto kya mutu omo valeur amuto kya mutu soko futi yango te okofuta kaka yango na bandenge belé vous comprenez toyebi valeur amuto kya mutu toza parfait eza tade de montikil d'abord po nga mambo na loba eza te ke po na changer suma loba lobi nga na changer ka ba mauvaises habitudes ba bonnes habitudes faut etikalaka musique biso to sali bolingo balaksi biso na mabe balak bolingo balaksi biso to pesa ngo bato mabe balaksi biso biso to pesa ngo bato te siko tade lobi ke no mabe o basala ki yo opesa bato neti mabe nini o vient na sala ki yo vena nga ko sala nga mabe nini so na lobi mabe dans la vie il n'y a pas que de roses il y a des épines et des roses mais pour buka rose eza bepine ngata na kota wenge na yaka makolo kobanda mbinza ya mona zo nyoka mati nini heureusement na bandana na mukolo na kota wenge ngata na voiture na kota wenge na dara na voiture babsanga cadeau ya diplôme ta père et ya kokufa na koma pe na liste na to pokewa na suka awa na zu taxi o ko comme super transport suka te na kotingi ngi na bi bandal na zu taxi na pusana msusu pe ozela cha elika mobo ongelme baninga msusu bazu ta ba masina na muke oyo nga na zo comprendre muke na osa ne fiske ba kotina on ta différente mais na osa ne fiske to kabolaka eza po na flatter bango te na yebi ke na ta na serviteur na zo servir bango pour lobby yo kasi Jésus Christ soit sokola ba potolone makolo eza po yé
baleki kasi na sokola bango na makolo te après after ya kufa na ye metali lo banzambe bato bakontinua bato mosusu masolo tosola moko mosusu fo bongama mpo ya bien mpo fo lenda mailo siko eloko nini na bien oyo bafan nyonso ya bonne musique congolais bazela na titre no oyo ozosala o base la musique na baartiste na bango ba comprendre un degré nito que on est bata Canada bazolela bien papa Maywana nabika na Congo Brazzaville colonel Rémi Ayayos le vieux Vincent Gomez donc mbote na place azali nabi baza ebele Landry boîte noire donc Jongadi yoyo vous êtes tellement ébélé Tadé, oui, mais c'est ça, mais est-ce que Simba, parce que le titre au bandaki côté ou que le vocal au bandote bandoko beta parce que zaki Nasimaro de la forêt, si go yomoko au prendre ma chose à main, est-ce que et que Simba na 3 chansons lingo boki la biso, est-ce que Simba, est-ce que vous êtes capable vraiment en mesure que non et puis on a zo salé que Simba, est-ce que Simba na limite tata mo maman mo boa na sako mina nguba sako mi nguba abimi na ngona kwa wana poateka atuna bato est-ce que bako somba aina sakité mais sako mi nguba abimi na ngona kwa po bikation na saki bato tu ba chaka basomba aika na likia sako mi nguba po bato basomba bato ni pe basomba mais au moins na teki bana balie nzambe o alesa kande bako mi ebele kale saka bandeke Ole sarabandeki apesaka ndeka za nesika te yemta za kati nanga yemta osala bato na mo ba osomba disque o mona pe que j'ai ndenge mobo ngana ba na ye fête mona fête na ye ba do inviter nga ba fanatique place ba ochanga yi place ngana ovanda na fête ba pesa moto place o ke va na table numéro 3 ok yo ba tcheko na table numéro 1 o wel se go va na 3 tant que va na 3 boy yo telema awa Kovanda te mais so bato msuba vandi singa na loyenge ne bovandi sanga est-ce que bino ne ba est-ce que bo changa na ba table 12 ba table 20 ba table 5 1 sko eza kwa premier mois na yo ba kolo kat ba est-ce que te ba kolo fait siko to ba ozwanga ba mo ba ta deux za na on a premier za na on a deux ne siko mukono loba merci Yoshua Mashi Tadé ozo banga te parce que bela ba musique et bela ba musicien oh ba bimisi peu dans choses graves c'est que ozo boka na mois d'août donc ozo banga te zo le belo côté parce que il y a vraiment des disques sur le terrain ba disques vraiment zobeta ouais zobeta ozaka yo mo te la plupart même ba camarades danga mususu ba joueurs ba tour de surtout na nga ba dembokani ya Marlène Ntesa ba se déranger mon frère ndengeni jeza ndengeni est-ce que te to sito beta to yemba ka voix ngo to yemba magie ezate bon magie ezate to yemba ne ma mto ezalaka manga mutu to yebi yango ndenge ezalaka yango ka to sala o to yebi donc filmer mumbele na yebi ke yango wana donc kala télé lombele donc vous à la cire que match eza bien le boss mute bachila mwina le boss mute bachila mwina yambeto boutros mbutamania donc kimi ezala 007 Jovens Bilele o makamona bino donc boss bamba na simutumbu nene malonda makamona bino siko te dit na moni ko zo banga te na moni vraiment de comme déjà prêt vraiment ko sentir que oui na koli ta denga yo na zo sele ko en plus na mois d'août ta de zo banga te ya so yo bo ke loko boy et loko meli yo na pesa bima mais meli yo mo zo banga te na bana ba te beloza na ngo wana vraiment yo kata mawate ta de poto kende olinganga Patunga lo molinganga. Olinganga. Mais t'as dit. Mais pourquoi pas? Olinganga. Pourquoi pas? Pour notre sous pourquoi le baga na lingako to na lingako te ça normal. Na lingako parce que oyembaka bien, grand musicien mbokoyo. Mais si on a bon non est-ce que Simba? Ça makam susu. Pour na yembaka bien non lobi wana. Merci. Oko pesa nga chance te. On pesa na yo chance ko batu mususu nde tant pe na vana mutu mususu ya sala nga d'émission na tourner ka question so boko me blessé que na gagner nga déjà question ka ngwana so émission na tourner linganga o pesa nga chance te so pesa nga chance na leki o linganga o pesa nga chance pour nga na nga forcer batu te pesa nga chance d'abord pesa nga chance ndenge na yebi ke pat lokola Landry Nzambe ya kauka Landry Nzambe ya kaluka voilà na makambo Nzambe elamba Landry bana Paris basimi makambo le vieux Jojo Ngonda
et que ça là bien bango tout ba pesinga ma banga bato ba fula ko suka yango lozo bora déjà tade so la kasi parce que ba vieux José Bilikisha baza na kata makambo yo bango ba vieux ba Georges Sula Okenge bato basi makambo Vincent Gomez bato bana makambo yo babi pena gete fils nous sommes là moi lozo bora polia bien tade mais pour te relier bien moi mala molia ka bien moi na boa ka bitinda te alia ka bien yo linga bon te en fait, la musique à Mikolo, la générique à Mikolo pour bêta, ils ont trop bêtises, ils ont trop rare. Je peux dire babo soto. Il y a yo pezaka bongo. Soto yembi, toko cité, bade Kasai, Katanga, Kisangani, Maniema, Olingi Congo, Olingi Kivu, Kindu. Donc nous sommes là avec. Donc yembi moi je Kasai, Maniema, Kivu, Congo, Bakongo. Et Congo central, au monde on a yebisé ça bon, c'est ok bon. T'as dit en tout cas dans zone là, yo Marcus to zone là t'as des potes ou disque ne ko bima total est-ce que ayembi bêtise te na kat. Maître Blaise Ngoma ba petit na yo na ndenge pe no zaila ka. Bêtise na ebite so e za ndenge nini mais biso to yembi mingi ba province. Temba province, au monde to yembi na ba réalité ya vie. Tozong si sou bat na moi ba nostalgie parce que rumba na biso pour tenir place aux ali parce que tozo beta ba rumba mo mikolo comme plus tozo tala libanda s'il faut copier les autres to boité sala ngomba la moko que oko sabato que yo na style mais biso musique na biso et salama déjà batu ba sala nzela photo zonga ka wana po pesa rumba na biso toujours valeur to banda ko zonga to ko épuisaka omoni fleuve Congo eza na source nango eleki source nango na munene place efongwamela mais ba reconnaître que banana ezalaka na source na biso to ba kete ba vie Kale Jeff ba vie Luambo ba leki ona ba papa Wemba bazo leka leka ndenge lelo ba le roi de la forêt pe bazo tikalaka ndenge biso to tikala poto tikalaka photo zonga na source place nazo zonga mone na zonga kala na ba lufula kari ndenge to zonga zonga lisusu Milo. Donc, ok, merci beaucoup, merci na Tade pour la disponibilité. On a eu vraiment en pleine répétition, mais on dit mito cette l'émission. Moi Lilobano, et c'est souka te pour na biki na zonga. Moi Lilobano ba nyo so ba Holanda yo. Moi Lilobano ngai, merci beaucoup. Bato ba ta l'émission au monde qui dérangé bango. Tout homme est faillible. Bato tout balingara Tade de Montikile. Nazawana, tous a toujours même moral. Merci, donc merci. Merci beaucoup, merci. Joe Koulouma, Banatou à Maroc, Banatou à Mikili Liza Koulouma, Jean-Marc Kabounda, Lydie Alouti. Donc, il y a bien on a tangi ba komote, bozon a ming na numéro na pour bozo benga peti. Tant, montre. Merci beaucoup Natade, merci beaucoup na Gaël. Mais non Ekimi, mais na peso merci non dimi que na c'est l'émission Natade. Merci na Marcus et merci na chef nanga de la nation et donc tout ce qui est